Vous allez ébeler les sous samedi au rendez-vous dans le culturel. Débat, oyo, lelo, le bela, mingi, likamboya, moko ya ba icône, la musique congolaise, oyo ba tikali, parce que yé asali mingi na musique na biso, awa le quoi rumba na biso, matin à niveau, et comme il est reconnu mondialement, en tout cas, bateau, il faut tout battre là, bango wana. On va parler du grand saxophoniste congolais qui est Mongana Mateta, alias Verkis. Parce que, Mikolo Leki, Baleki Nae, Bananae, Nae Kotalae, tous les bassins Zandengenini, projet Zandengenini, alors Torosoloango, na Bandikonapso, la révolution culturelle, Torosolope, na la fameuse décoration. Il faut décorer Banawenge. Soussou, Bamoniango, le roi discrimination, pourquoi pas? Pourquoi pas dans quartier pourquoi pas alors moi Guéguerre Oyo déjà la semaine passée Guéguerre Oza entre Wirason na ndeko Mupanzi Sango Zakari as opérateur culturel mais déjà tous en Saint-Pierre Roger moko ya bata révolution culturelle Mbotendeko Piris Pembele merci na bandeko tubolanda biso et puis surtout na Canal Kin chaîne monene oyo ezarana souci à ba culturel donc espace à boya la ngondate voilà vous avez dit quand ça aurait été vers qui vous avez dit na buvanda ega bobo bimoto la vie merci la question oyo non et ça non moté to vandi c'est chaque année le via fête anniversaire na donc vous avez occasion anniversaire via zo que ça 78 ans d'âge et donc le roi que ça c'est 78 ans d'âge. Il faut biso quand même organiser ma cambo. Biso ba petit nae, biso bananae, biso ba artiste. Oyo asala ebele pona biso, fallait tous années ensemble, to accompagner fait en aux forme. Et surtout pona nini. To mona ki vie Mikolo Leki via tungi sama itro santé agi biente. Via bela ki momo makasi, mais sikoyo a se retrouver. Nous te vraiment dire merci. Donc vie azungsi santé nae. Muni âge poussani mais liboso anda ko beta saxo nate avant que mon malade mais score mo beta saxo mais bon tika vite il faut beta tika ko tikende c'est beau tika beta artiste kenda tina suka artiste bo vivre kis na ninga za na fa comme na musala ni saxo ya una extrême mo bo de pes mic one ebité suka mic et de l'état na biso danger bo na machine na misapia musique donc Naboge elokele kinyoso eloko oyo elekele kinyoso ende saxo le extrême de on a besoin ma belle lise esomba ba immeuble ende saxo eloko yango nini ende saxo et comme ça veve ende saxo on comprend donc to kenda ika juste tout ça la navier et puis te préparer les 19 mai oyo boy bana Congo nyonso fuboza na osepela po événement za munene et avec beaucoup de respect dans le chapeau pour toi na mama ye moko pembenya papa tolele lika mokonza mboka po zo image muni mama mokonza mboka folongo la chapeau na yo donc na longo li chapeau pour on l'accès que souci na biso ba artiste et surtout la révolution culturelle imiko biso tout ensemble on a besoin mokonza mboka à parrainer événement et puis ministre de la culture maman le 19 mai le 19 mai le 19 mai événement mais événement le tout célébrer 78 ans d'âge il y a le 19 il y a vieux Verkis il y a Mongana Mateta vieux à école donc présence il y a mokonza biso mboka numéro 1 ya mboka na biso papa ya mbo premier culturel ya mboka to singi implication ezala po ezo forme na force moko ya encourager ezati akozo ba titre posthume bani zote tango azaka boye journal ngo pesoki mokonzi calendrier ne ezala bien ye mo pa ezala ni pina makam ne souci na biso mna ba culturel et ne to bandaki déjà mbela lokwa yo kaka donc
taka ndenge alandaki léopard bongo alanda si bokomi parce que il faut oyebi mambo ya laka institution il faut okoma te mambo ezokenda bien mambo ekende bien surtout na ofélicité oyebi mikolo eleki nga na cordon chaka ofélicité yango mene nga révoque bobebani bobebanaka po non degré tokomai na cordon chaka déjà nde donc Rishi merci Mike le grand réalisateur. Voilà. Nani Mabelelis. Hello que bongi ça veut dire que loko. Mimi oh, Mimi Momo, nani? Mabelelis. Eloko esomaba pango ende saxo. Ah voilà. Et faut dire voilà. Eloko eleki nyonso ende saxo. Etonga ba immeuble ende saxo. Saxo yango ya nani ya Verkis. Saxo ya nani? Voilà. Voilà tala yunga Verkis bakoko na ye. Tala yunga Verkis faut la bien. Verkis azina bakoko. Tala bakoko lo. Donc Maman Rose, merci beaucoup. Maman Rose, la même vitesse de TGV toujours. Donc nous sommes ici à Kassapoubou. On a immeuble VV, on a une référence, il y a Ville à Kinshasa, paix à commune à Kassapoubou. Nous sommes bel et bien pour un grand événement. Nous sommes des événementiels congolais, des événementiels de ce pays. Aujourd'hui, on est obligé, c'est notre devoir somatique de rendre hommage vivant à ce grand homme de la culture congolaise, à ce grand monsieur de la rumba. Si on parle de la rumba, aujourd'hui rumba est côté na patrimoine immatériel, il y a UNESCO, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des personnes coréennes, il y a minene pour aider rumba et ça l'a reconnu à travers le monde, surtout dans UNESCO. La personne, c'est bel et bien Wazolan Zimbu, Wazolan Zimbu, parce que à l'Inimbo, parce qu'il y a aussi la mbongo peut appeler ça ma vie à la personne de ce grand monument vivant de la musique congolaise, on l'appelle Verkis Tiamangana Mateta. Nzambe nakomitunakao posomoindo eutande wapie banoko ya kala bino mayele boye tokosambela chapele na maboko tokosambela bitoko bitoki ndako kasi bikeko yango semindele mpona nini nzambe ae nakomitunakao Voilà, ça fait un plaisir hein, pour mon accueil, malgré que j'ai poussé l'image. Moi, je bête quand même. T'es via Zobeta. Moi, t'as oublié de Basaranana, Piris Pembele. Au moins, il devient symbione. Au cause de la nous en gêne. Ce bas pécio, n'a pas bouton, on a soufflé de ma place à comprendre. Piris, Azobeta. Il n'a bêta. Non, c'est un moment qui vient à Ndimiko sur ça. Pour lui, ce sont PC à notre bêta. Mais alors, si quoi, Boussali programme, événement aux années selon Bino, tout le Babino organisé, initiateur. En tout cas, merci, Piris. Makambo izala bien makas na sens que makambo no toko ko toko sanonte makambo no vandité biloko zolamba matebisi do akidia que non sos o eza de somonte. Egeza ndengona te. Biloko go sala nango ebela matobi tozoli la mingi peso na biso za mingi na mokonzi na biso ya mboka. Fachi beton akota makambo oyo. So akoti makambo oyo. Kasi je forme nyo sotolo. Presse bino fobozala. Hein, artiste, musicien, tout.
ya monde ya Congo na biso ba rozala ba invité ba au Taliban ba roya. Donc programme eza pena makasi ezala eza pona eza fête jour en eza fête. Donc eza pena que non ba tout artiste na ba programme to na ba commune mususu. Donc eza ndengwana. Pourquoi pas tout linga to sala nezala donc prix Verkis. OK. Qui a mongana. Donc ba jeune mususu boya lelo ba interpréter vieux et puis ba médaille pe ko latisa mape ba yemo ko mna pesi na décerner ngo pas petit moko bo. Donc il y a une surprise surtout mais pour moi comment ils ont image toujours souhaité ils ont une implication mon konzamboko. Bon je suis une implication à l'état. Mais bête ma bobo côté via Betty Saxo ndiro le bien on a moi c'était Saxo ça paiement danger na vie na 78 ans bête na Betty na ba parler ba ça bien na c'était le moment la vie à Zobeta. Très bien. Ah, vraiment, merci. C'est plus le moment la vie à Zobeta. Moi, je Liboso, donc, moi, écoute, toi, Simba, on doit attendre aussi des activités. Alors, peut-être, ça qui dit, Bilombe, et révoque Barosala, déjà, la région de Bisson, plateau, où il y a un déco, Dikando, Motede. Motena, Pris Pembele, Omoni. Voilà. Omoni, Mambango. Nous autres, il y a un moment, encore faut ningana soko raison ningana temko ningana mbamo ga ekoki voilà donc biso tellement moni docteur azalaka so moni ka tamwa likolingo saneti ko welimba oui mingi tolo bela ma Verkis mais siko ndomona bino bokenda ki mais quand mo ezali c'est comme si la musique na bisongo section na babenga cuivre et ben aussi là déjà soki basa sous militaire parce que série na bango na auto ba icône on a Congo il y a un popolo donc vieux Verkis na nous après ba vieux un popolo ba toi na tout bakenda mama poko bani donc pourquoi pas ça on dirait ba jeune va s'intéresser sous penelo on t'a souviens bon omoni elo kwa mobeko ato boy ko s'occuper na ngo s'occuper na yo elo ngana lo bakezali bato ba kilelo mais kilelo ezala moté ah yo boya kilelo te kilelo zate kilelo bato sikande bato lelo nde baza mais kilelo zate voilà donc toye ba fabrigas ba bina filet bazebele ba inosbi ba magez bato sikande ba mais kilelo zate et loko sikana sa mo ezala te daya bible mtolobi yango voilà donc ti omoni rumba ti lelo komini patrimoine immatériel ya UNESCO. OK patrimoine immatériel à UNESCO pardon l'air oyo bato balinga ko se faire face na rumba yango moko lobby donc ça veut dire bato bazongela la vraie rumba donc ils sont obligés ils pour musique wana yango nde ya biso yango nde komisi biso na niveau moko donc il faut beta na totalité ba saxo biloko nyonso tu wana foza la clarinette biloko nyonso tu biso to mona te na tina te na bato penda bayebi rumba donc biloko wana epesaka ba la so beti nze motie saxo ebi nenge sala kaka voilà donc tout ce que ba jeune ba oui ba ba sala ba lision na synthé mais son ya saxo ezaka kaka po lokola ba Verkis bazali so keneti na babana okeza na moti c'est pour musique ba obeta musique ba beta yango so so bo tiango te bo reproduire na so ebisa yo ke musique tozo beta lelo musique wana ezalaka avant yo zala na bomoi avant yo zala donc rumbe ezalaki donc rumbe otikala donc biloko lokwa ba saxo wana en tout cas vieux wana tondimaki te ke ya kobeta nomoni ndulise le temps toke to bando loba to embele nse mona ya nzambe na komitino oh ya oh lukela ba problème quoi nzambe na komite moto moindo donc to betele na mituna donc tant to kompena na ndona nani kudila ndona mama ndona nani kusantila vialeli non Piris merci donc 78 ans d'âge yaye to fêter un encore en ndenge confrère na mapi au jalobi donc na habité quoi et aux appena festival et là on a zo senga na bato bandi manam batala mabete mais baluka baya to zalisa événement wana en tout cas muto ozalate a regretter po to linga o même na hauteur moko ndenge zo kenele po banda to banaki ngeza positivité kaka. OK voilà il faut tout signaler parce que Verkis bango baza donc école Odemba ils ont des bancs
avec na ok jazz tiens ça la VV international na donc bango pina odemba pina donc musique odemba o fait à toute la ratine lelo yende pas ça moi na école odemba ya faut aspect asier donc Vieux Verkis a sali trop na musique congolaise soki lelo ba solo ba orchestre le quoi ba langa star ba Victoria Leison ça ba vieux mutambo ya zala na mute. Donc, a sali trop, tellement trop dans la musique que il faut pas honorer Bastar et Belé un Mokoyo, ceux qui va Bima. En tout cas, ils ont fait Verkis. Surtout qu'on fait le midi aux ambassadeurs. Donc, les Cambo prenaient ça, il faut s'impliquer dans la totalité. Donc, voilà quoi. Donc, le grand Moupa au quadre Kourama, aux alarmes danger, histoire à bien à Yango. Donc, Taliboso to cibla qui il faut que tu vas faire pour que tu aies un niveau de niveau. Sur un de ces 4 matins, on reçoit coup de fil, il y a mon vieux. Ok. Voilà. Ça, pur, ça, c'est moi. Ouais, je crois que ça l'a pas touché. Donc, pourquoi? Parce que mon indé to zaboé, l'on fait à lobby, donc, Makambo n'engezokenda. Il faut honorer bien les c'est très important d'honorer et surtout biso artiste, biso culturel. Journaux ils à la fête quoi. Ils à la fête parce que et le moko de quoi lobby du camp de golf à lobby ils nini. Obi que le loyo soki nde biso zabo ba talent ko ça na mo marque tout. Obi quand de toimba ki onat journal. Ndona mama ndona nani kusantila mwana ndone nani kudilendo wende to say dio okopesa petit moka ya gamba banduka ngama chant chanter c'est articuler les mots et les phrases na kata bakor biso zu ba chant ba tawana ko yoka ba fe wana et ko apprendre pemene na bango mais ce qu'on vient tant on vient so pesa sub instrumenté kasi yango moni biso yo batu mo ba comprendre mo ndambo maele to ana ngote po ba instrument apesa ba orchestre ni nango wa rolo ba lelo devant le président Verkis gazo instrumenté maintenant na pesa ba biso ba Saint Roger bo instrument azate ninge golf di kandoza ona bo kasi pesa instrument ezate kente pesa ep instrument mo na mambo sala o mo na ninga yo biloko yo to baki bo ezana ngo tunabna sija lelo te mais ba mbongo neto ezala ya joueur moko azo ça ko beta match pe parfois to pola so ba pesa ngai façon na ko tsambongo na mbogo na biso ba okam parce que ngape na mona Congo ezana ngo sija lelo te mais to taka mbongo ke na ko so pe na tsombe instrument na bando encadrer ba petit ba kuluna pe vide ba makampe vide kana 20000 ballons na zoki ya match aller. Voilà, il faut le baron que marabo les autres comme comment tout ça bien na ba label balabel wana na webisa Félix Pembele ezanango fantaisiste parce que ezanango label a solo donc tu auras na Kiri VV tu auras na Visa 80 et ça va maison moi production ya vélo c'est-à-dire que j'étais exactement en solo Visa 80 et Kiri VV et asalaka lizo na Visa 80 donc wana ezaki be Kiri ya solo papa wemba ba pesa ka instrument vous comprenez. Et bah vie on a kala ata air mobo tout ça tembe mais bah na wa aider bato omoni purge otolo balikamo awa omoni tomona kike il faut tout ça la relève moko parce que relève on tout ça on a purge mais bato mo ba ko bima bando ya soudé kanga mambo na ebisio na makambo mais bon faut ba ya ka ko ba makambo idéologie na biso to sali obinga normalement na vandi boye bato nsu ba kolo ba mais jongo mendeni na seka vidéo na ya kute ezaka po ba matériel les athées vous comprenez kasi nga ba collègue ba ngai ba petit frère ba ngai jibempia na Wilson ba kolo ba pe mo vieux pe a compliquer biso po ambuya biso sere mo lembarate ba pesa instrument do batuana vous comprenez bazalaki batu moko ya osakana na bango te banda ozwa ba matériel na bango bazo pesa alors biso to fina pure je to bité makambo to tika chaka kongo kendeke nango. Il faut tout compter mais la forme non plus la forme mendicité forcée mais la forme peut toyer au monde toyer ce qu'on est peut rendre toyer est-ce qu'il y a une son bon transport est-ce qu'il y a une tout ce qui est invité et mon gars mission des voilà donc makambo yo to epi ba na biso pe ba botama na boule pe kaka ba koka jam mais bon
toloba trote batubaya topesa tie wana honneur ya auteur na ye topesa ye honneur ya auteur na ye Verkis azali icône Verkis aza incomparable ata ndenge bapesaka bambongo na basokoda wana mutakoleka ye normalement azati bon tolingite pourquoi toi la fête tokota na makambo wa te ya na lobi ba rémunération te ya na lobi te tokota makambo wana te toke makambo fête ya vie totika vie ndo se concentrer pena na makambo fête ya vie mais vous songez te pena mais Piris son na lobi ata na ba rémunération normalement tout ça le ba le kuta tala kutu oui pour le Piris ne pour le ndeko nanga kulutu nanga mais pour les au monde attendait à reconnaître Gavenanga je ne suis pas royau mon alors on a six ça comme mon est mastana puis Roger Moussou ta boya otika langa kiti pas Verkis mais na lo mais si le là moi là 12 un poli 12 12 succès ali kelemba ningo so reni on a kalato vile na donc omoni makamna na loba ezanini omonde tozali boye biso o lelo to sala musala oyo il faut que ba et outil place nini peso kenda wapi hein et outil wapi ezo kenda wapi biso saka pona ko valoriser culture na biso ezo forme ya bien ona makambo mais soutien ezate pour makambo yo feti oyo esimba ezo senga implication sokoda pour tout le monde le déjà tout le monde ngana bandia monde le déjà mokonza mboka na biso na longo lisu chapeau mokonza mboka Fachi Beton avec beaucoup de respect son excellence kota makambo yo parce que photo kataka chapeau faut kata chapeau et comme oh yende sera tieka le boko na ministre na culture premier ministre na biso Samuel Kondi ba tieka le boko fait you forme maman na biso ministre maman na biso tokende au soutenir na Sénat tota soutenir na Sénat donc mais ba moni ke est-ce que bokena ça nini maintenant tokende au soutenir maman na biso ministre tokoza na ba ce problème mo interne ya bana pale monsieur comme na monsieur ko oh mère na biso na bana Sénat quand tout bête mo bogo maman na biso toi ni na faire te toi na ma faire parfois que non mère ndeni ko toi na fatolia Thompson yo sali ndunda ndeni a mère te ndunda par te mère totali kuna fallait zapna soso to discuter na mère mais et kabola tanga bimi ba te beli ba critiquer biso mais tanga bimi liboso ake na Sénat pour à présenter dans la question batina qui a débat bon ça là moi je crois semaine et aussi to profiter to remercier président Sénat hein Bahati Lukobu le prophète culturel là dans je m'en les gars ils jouent tout ça entre parenthèses pour nous là que non makambo même ba président na biso Bahati ba fuba kota mamba président Verkis fuba kota tous les deux chambres na président Mboso fuba kota makobi na bino les deux culturels est-ce que yo ozomona omoni Verkis pardon qui me sanga fili c'est incomparable toi na kati chaque kongo koti notre beteli président na biso Bahati Lukobo maboko chaque kango koti na sali ya Sénat hein à koti séance plénière déjà ete sikoyo ba tu téléphoner na libanda ke ba boyi ba ndo sanga bo muntu moko kota de ko ba kuma de belé na kati chaque kongo ninga za kana no aza important joa obiki ayebi mutu te ke za mamba Sénat abosani ke za plénière en direct obika bima explica président mais bazo boye to kota bani président oh chaque kongo problème nini o me ba boli to kota ba kota artiste non bravo a une valeur d'artiste donc et le on est comme ça que biso plénière biso côté on a président na biso Bahati Lukobo et boti ba problème on a moza nini ba tumuso et bino ka tsondule c'est une personnalité ya mboka akati séance pour na biso ba 5 Roger Boy yo lingi to zanika to sa histoire donc bravo président makambo fu boko tango donc omoni makambo président Verkis ninga anniversaire na normalement mbongo ya kana sokoda et go ça fait tu on peut ba le batiki sans kutu ma bord mususu mais tant loba o to na fête on te dit il pas ça bon na epi so bakati ma waza ancien PCA ancienneté azakani kaka bomo ancienneté OK ça va après même septembre longo abonné na bango etikala wati donc makamba Verkis on azo ebisa yo eza kutu te to bondela bato eza automatique bat faut ba s'impliquer implication obligatoire donc eza obligation na misala o ya sala na mboka oyo sauf que mitema mabe omoni lelo tant biso to sala allusion na ba Verkis
ba petit na biso alelo oya kilelo ba on peut passer à illusion na de la forêt na jibem piano pour sa génération na bango oh biso ba de la forêt ba piano totala ba vie wana poto wana tala ba vie king banini mais na biso na bango to miko expliquer bana na biso ya lelo que biso ne total regard vers Verkis. Mais il y a un problème, Marambozo le Barasiko. Est-ce que vous songez pas comme un livre, monsieur Verkis? Vraiment, parce que, mais il y a un peu de temps à mais tu sais, comment forcer Banama le temps. En tout cas, l'écrivain Bazoboul, hein. Faut livre sur vie à Verkis, vie artistique, bien sûr. Parce que ça n'est trop. Piris Pembele, Monica Tanengio Salara, banquette, investigation, na mamboitali culture. Tu veux pas trop, tu as pas binope Bazobura, Baboya binope. Mon appel à journaliste moi internet il y a gelelo mais tant au tout n'est pas faux mon abonnement dans l'émission tout nous yonani ah au tout n'a nganga nani ngam na banda na ba vie tout ya Congo ya musique au tout na ngai simpiroje yo pour na minute soki azoyo ko na succès te ayebite que succès za makamususu ko yeba pesa makamususu na ba doyen ya domaine ngo ba mususu na sa soki ndengani te meto umeli na makambo l'esprit pembele ngozana uzana ba donner donc livre pour nous comment même la révolution culturelle place de l'alité le barango toujours faut pas vendre comment ba photo tout ça la mission tout ça là il faut pour retracer déjà histoire tout ça la culture en côté mais ba tama n'habiter tous la sponsor ni une fois bima et bon là c'est la fondation Patrice Emery Lumumba Roland Lumumba otama mboyo comment ezala bien voilà n'habiter sur vieux vers qui ça rana ba benga book press ça certainement aux angatés les angatés faut se servir dans la book press wana comme ba journal comme li ba to éditer ba biloko belé bon yemo ma commis ça kuna et puis ba tfuba ba ke viana soki lelo bomoni pe ninga bela ki ona ko sikwa se rétablir à travers viana lola la pendate R2 aza batali boso bando travailler na ordinateur viana ki R2 dans notre studio yebna ba piste bana o matara so ba piste mati asombi asika Piris Pembele eza lelo moko tozo ko épingler lisolo ya président Verkis na lingi tozo apena ba conflit na msoto tia pembeni voilà le président Nyoka Longo na baina yo grand prêtre ti na Sokoda Mobimba so ba otia loboko na lisolo ya 78e anniversaire ya vie aux abia les fierté mo lelo ne tozawa tozo bamonde bayaya tozo tala bango tant tozo mona ba président Verkis na sena bango tozo mona ba je ça Kalongo tozo mona grand-père Boziana si batokiti to na ba Kofi Olomide à part papa Bombenga yaza hors du commun ozo comprendre donc ya feti na bango sima nango wana oye na biso na ba mukulu na ndenge ozo mona tozo bunda awa yango to loba vraiment ko banana petit na biso inos bi innocence ozo kanga ko to zali bino na gez mawete buzo balar comment va expliquer biso to koma ko gena ke ono inos bi asali so comme de ndako na goma ko tauta inos bi tala koko na yo yoza kokololo et osala biso bien atana mbela oka to beti to yokino gez mawete lekaki inos bi lekaki atiki enveloppe bon voilà pour ne pas tout ça ba usurpation. La fois prochaine, tu as un numéro à moi, Sinaye, puisque Toboyi est à la télé. Le vivre phénomène général des fois. Donc, et pas vers qui c'est Ali. Donc, on a quatre organisations, on a moi, Sinaye Azali, ma tête. Donc, voilà. Donc, ce qui est on a immeuble VV, il y a un troisième niveau. Autour de vraiment donc accès à un libre donc mutin soit kotango to bandi banana inos bina biso innocent na bois que so quatrième fois vient au golf du Kando azolela oleka et pas après présent Verkis si na sommet mu continue biso Sokoda le vieux Bombas Nyoka Longo donc voilà na ndenge ya bien n'est pas bien et bama sana biso pendeng tozotanga o babunde la 4e génération na biso piano na Weranson yango bongo na nga sona leki na TV na sala net na beta masasi mais na so na sala lésion na binoté na sala na parce que sauter bato mususu folo bana na fali pour pas faire rigola pe bango kutu donc baza bato atikotak bango baza bato baye le temps nang ba on a ba mi benga 5e génération mais eza ya kuta contestation te
donc ezala faire na fali muto asai babanda kiango bande kona ba mususu bala coste baye baye ti na bakabose o via mabora bisote musuna ni simple ba bobose beleti ba petit na bango ba bimi ba mundibu ba fabrigas na nyona bosani na filet réplique petit na ngama ba materazi voilà merci na bibino bokoma o ba contre-maître Ibra bango Ibra petit na ngama bango bakoma osomba mituka bapesa ba musicien ta bango basomba mituka bapesa ba musicien mais ba ene na biso bazoko kopesa bato lokwa biso bensemate bapesa biso tata na compte qui vétéran bon ba comprendre ba souffle souka pena ba inspiration souka alors to l'équipe kamo parce que événement mususu ezali Wenge 4x4 ça ici bango faut ba dans le 30 juin ba ça la paix album mais ils ont il faut pas décorer bango alors il comme on dit on va tout souvent n'enika Wenge bon c'est éviter bino boza bato boza génération wana siko bazo décorer bande ko na yo génération parce que ozotanga mingi ya bato na yo piano le petit na yo ouais problème exact problème à décoration wana en tout cas merci Charako bravo mutuana za mal nécessaire quand n'est plus rejoint les kanisiwa omoni mutango makani ayaka na makanisi bouliste mais na mona ki mutakisi pa koti yango na ba mutakisi dernièrement to akina na ministère de la culture et arts donc voilà nga likamba piano na wera ya kutuma maolobate piro ja vana na bango mais biso toza bato ya génération na bango wana bana mai o basali vraiment so mutema mabete obo ya moni soki basali alison ke ba décorer bango bravo nga na kwapuye yango et ça la bien pour histoire ezalaka pour histoire be face à ngote histoire ato boyi ba obetela yo voilà donc bana mai basali époque na bango et puis ti lelo soki tozomona baji ba descendance a Wenge ba on ba mo fa petit lelo merci piano merci de la forêt donc voilà toza pour biso toza wana to ena idéologie na biso ya kolobela ta ko to pecha mokie mais pour culture na biso ekufate mais so yé na makabacha bozali Mexico ba redécorer banani na ebi so ba redécorer banani ba solo ba mso bio esa discriminatoire ba mso ba tangi ba mote ne saison non rappeler Marie-Paul la Rosalate bon ils ont pu ça bien bon moni merci Pilis Pembele Wenge za 12 diga ma 12 yo faut te décortiquer 12 c'est Wenge za 12 donc Wenge za 12 ans on a ba ma papo belé na ta 12 wa Wenge za un esprit contre esprit mais un esprit à bien bon tout fâcha déjà mais esprit à bien donc déjà ba on moko bien ba rabna na faire tes mains na ndenge Wenge histoire bandela n'esprit ce na lo ba na neutralité tout bandeko ba vena nga pe bazakuna to senga bozonga bosala liste na débit ya Wenge donc tango ya ba mulolo to ba kini boucher ba fo banda pinda wana bo bana nde bo ina dibamboma bo futele pa ben me bonga to mona série ngo zala ki bana nit na ba to komo lo bana obanga vraiment te na obanga te na zo expliquer ndenge zala ki ndenge zala na mo photo c'est ressourcé par Blaise Boula l'ingénieur l'ingénieur c'est le bout aza parmi batoyo ba administrateur makambo tenga moto se ressourcer pas ingénieur toaki na ba Rico Kobulambe mabalaki donc ye kombo zali mais ça te kombo zali zosko mamanzo mais kasiamote alobino Wenge za 12 donc na ndeza 12 pardon puis Roger pardon léon na kationa lo ba moto na ndimi léon na lobi moto donc na lobi boye azana parole monsieur za omoni Wenge eza 12 donc lisolo Wenge bango kam to bakopesa biso organigramme organisation na bango ndenge balinge lezala so tolobi tokoti na réalité photo zonga ndenge puis Roger zoloba mais c'est comme si bango balinge zala pena 4x4 ya 4x4 oyo ya Werason Jibem Piana Adolphe Blaise Boula na yebite so bako repêcher petit na ngemeli na ndenga parachute mais so ba omona po na yoki de tutuka nujwa esima ba redécorer mais vraiment nga lo appeler Marie-Paul Azate manda chante rien na mona ki na journal mo ba bi manda chante manda chante azali non il y a des problèmes kobeta concernant album ba manda zali
mandaza tutu kalucha ali fera zali wana na concert ya le 30 juin na album ninge sala mais ce que ce comme une décoration na éviter ce que zaka ba administrateur wana mais wana pe yo mutu mopo tangete foba chape mais bwanga te mais bonga te voilà et mais bonga wana toki na départ wana ba zing song ba ya comprendre mais ya wana siko to wana ba showing na biso aza cameraman ya batela liboso na showing ba bless bunda foba ya donc moni bango moko ya wana bi 12 ba yebi et là on est propre ce qu'on a goût de crainte na ngaya je joue au programme joue à répétition en tout cas ndena yebeli ndena yebeli batata na ngawa et ça joue à répétition nos amants ndeni asakomi batomba ba to yibango asakomi ouais bon ça comme vous signez parce que bino balé bo andozela na bokoma na na kokoma ba to pesa chance ba lo il est bien le quoi de bandima ki ke ba pesa bana Congo fête on a le 30 juin na niveau na bango et puis surtout ba oser kututé ne ba banaliser le quoi oh ils a la chance à suka barati il y a ndengwana na ba merveille surtout ba pesi génération papa chéri a démontré aux capable au sala que ton c'est un grand mboka na biso de la forêt via Katigo Ranson a démontré donc ba mbaleza na donc banzoko ba obenda na singa ba bimisi pe bana mais ce que c'est simplifié pour sa grandeur d'esprit journée on a si faut répéter même au avant et ça non rien ba zonga na esprit ba zana nous na bango ni boso ba betara wana ba zonga na esprit wana wana stade on est tonda mais ce que pesika net ndenge bo comprendre na fuilo alors ça le ko bo mil mbala moko donc ba mona mo bolingo mo boye bo dans la grandeur d'esprit bo surpasser l'émotion et ça l'a bien quoi battement mon journée moi ça journée fête et ça journée polémique et ben fanatique bon mais ma artiste na bino wana na polémique pour que bandali sous ba fanatique que ba que to binde ngango yala voilà lisolo to solo la ki on a monté na ngai des shows malambo azabon na Saint-Étienne na France donc yepna lo bayi ka ma wenga na fukuta na bien des shows malambo na zo saluer yo na ba massa nyoso tente que le kusu na azakuna na Afrique du Sud na bi que si bah jouer on a peut-être des choses madame déjà aux amis Kinshasa parce que assuré déjà car aux amis Kinshasa petit dans les charmants des choses madame voilà les charmants ya bumbuka wana mona bermala des choses madame la famille Penawa les Eric grand frère Eric voilà donc petit nanga des choses malambu voilà yo bika bagwa golf dikando mwana nzambe bayeba na sin o Jésus kringa yo na zongi mais là ça pas ba beta ko ba sete voilà donc voilà na ko banda loba na poto penser à musique so moi pour le mot bo atara ya yo die non voilà mais ça na kombo ta mukie voilà des choses malades déjà parce que tant on a beta ton nom na zué déjà voilà na loba boye omoni misala oyo wera na jibe basali bravo to sang sa blesse boula trop a facha déjà n'est-ce pas bien et ça moi école moi t'es école et ça école parmi mes écoles parce que parmi mes écoles wana so to boyi yango e bolo basuki ngana comme porte parole na bango non tozondi mamoni biso to ngana pioje to ena grandeur d'amour de reconnaître faut pas la ya ba reconnaissance voilà donc wana ne surtout pour culture na biso to tangi sango bana tana correspondance mutu msuta ngavanda ke tanga na émission nzoka yani okoma likambo ayeba ki oui pardon mais pardon Piris est-ce que oui que na boule pas bien ba décorer pe biso oui wana ngam na sa démarche wana bino te boti ngam na sa démarche mais il faut prouver que vous avez ça vous pas blesse pour la bonne faut prouver que réalisateur a beau vraiment attaquer des problèmes takili donc on a offert la boutique qui voilà alors tokoba commission na dossier mo poto sur sa dossier o bi que ça n'a pas passé mingi batu ba ke expo Dubai mbongo et na gouvernement tout l'acceptation nationale mais au lieu bota batu ba yo kana ba ke liboso e boti ko finga mais c'est monene journaliste monene honorable député honoraire a commis soit nana batu quand ya Ranson
pour la ndoule wana il peut longola qui a répondre c'est-à-dire que comment ça la bien été si Zakaria ko ba ke ye afasona we aso donc tozaki bango et ça solo afasona we aso na niko ko na tuni ngana poser question ko kima afasona we aso te koko tsana polémique wana te Zachary c'est un grand homme un grand journaliste ya mboka oyo voilà na lobi yango je le reconnais par rapport ya réalité wana nga na pesa ke voir même conseil na bi c'est dépassé zali kola makamwana surtout na bakuro biso tozwaka bien que tozwaka nzela mona purger mais yaki na sima mais ayoka ikaka ba bisa biso photo za likolo ya makambutu ozo comprendre makambo nyonso tozomona c'est za la kala donc ils ont likambo ya sikate na samoy et puis na yeb ça peut petit na Sankara de Kunta Zakara za viena ye pas za beau frère na Sankara donc on nous surtout to sala lelo lobby histoire na ngwe kozala tant to koma bakolo soki balakisi yo le mususu ko indisposé yo donc lo ngana osenga kaka Sankara de Kunta a sala pécole na ye est-ce que zo bango ba Sankara ba bimé belé wana son actif a wenge kaka wana surtout wenge donc wenge en soi ezalaki danger pour to beta bisola wenge mais nga na lobaka ba kitsa minduki na se eza famille Weranson na Zakari na ndimi na ngateke baboya niti mukile okufa to monaka conflit ya wazekwa na kofi masana nga monstre na Koffi Olomide wazekwa kuta lobaki avant ba loba na fonza mena Satan mais le lorsque wazekwa a changé va dire puisque toi ba humain to niko lobate que ça faiblesse mais mutu lelo la loko raisonner bo lobi pour raisonner ndé mususu quoi ya omoni ngana pi roger to raisonner ki siko na ba conflit toi mokili na ba makambo toi mokili biso na photo te sa solution bon temps to bandango on va bien abisso les deux conseillers de la nation est-ce qu'on dit comment on piris les deux conseillers de la nation nous sommes bien si comme vraiment ngana ça non kasi ndenge na bina mwende to zabo piris to mindi manaka omwende to zabo to arrange ka makambo te na biteke yo so na benga abino pour ndima omoni nde zabana Congo problème tout na lobi presque tout le bagage za maman biso to 600 ngo do biso 600 nde to zabo piris tunat kala te boko bando consulter biso kubanga no kutute ko bule o ya consulter o ba géniteur bazalaka donc biso les deux conseillers nationaux les deux conseillers nationaux alobi biso to kana ba viegina to vandi pe boyo boso la fena viegina efunge atuno grand prêtre na biso idéologie il y a idéologie viegina vraiment passant sinon la belle qui donc so yo ki kala te to ko mela wana a perdu qui petit frère na e so zo mona bna que Kester azo lobake wana grand prêtre siko viana zo le connaître siko vie mo azala bo vandi bozo ka bongo yo ka te yo nani voilà o le kana conseil voilà donc tozo résoudre ba problème nyonso o ko na kilti si ça non pour peut ça na 5 aussi pour résolver déjà OK autour une question 5 vous pensez na 5 parce que il faut te battre 5 gars problème aussi pour apporter ma solution OK premier problème de porter solution ngamo kono nous pour avoir un nom exemple la charité bien dormie bisombale na makambo pour batwa monama là récemment nga na kulutu nanga to soki conflit ba boulé que to lia kilaria imiko na mamba de fao bisomi balé banga ba tshebso na conflit to arrange ngo bisomo sanke to luka ba donc bobani na makambo wa bino mi donc est-ce que yebi ba bisina pena ya jimbo et puis mutazo bisanga mukolo abisi ngana mais non pas ma parole voilà to arrange mon premier problème deuxième problème donc dans le but na journée moko ne to arrange makambo to loba bien le problème na niveau de culture mais aussi social Sara Pongona adio salem to yo kanisi bango c'est pour voir problème ya secondaire faut boyo aussi on a pouvoir na soki bongi problème moi kaso mona présent nyokalonga ke tika biloko pas présent mutaliboso na tana ko mona présent nyokalonga donc tant na zolo bané tozo nga to faire venir yé et puis ça c'est intelligence à reparticiper attends acte c'est pas kulutu na yé
Ça serait une bonne chose. Et ça, la manteuse image, c'est comme que président, je sais, ta sokoda et on va que ta présent. Guerre, mon son, qui m'a dit, mais ça a cessé entre Oazé et Manda. Tout le monde a eu un mot, non, exact, voilà, exact, voilà sûr. Dans le bien, la vérité, quand la poêle va m'arramader, c'est qu'on a bêta pas chaud en bête. Mais si on a ça qui a aïe, Moukamba Baola, super choc des choses même belagi. Lobat. Génération Labino, tout fourra est super choc des années. Voilà, il y a un web ça au boy. Il y a un manda lobby boy. Oazé quoi yako kuta na musique. Donc ça veut dire tant azolo ba di plan scénique manda qui dans la scène. Et Oazé quoi pe a démontré que lobby bon, oyaki kala mais on me m'a misé comme des fois la poto. Donc il y a donc la réalité balobani. Tant que ça na bon on a mis tes mains. Comme on a expliqué, quand on a occasion peut mon anime en soi bâton bazar bango bien Oazé quoi restera toujours grand frère ya Manda et puis Manda a aussi toujours petit frère ya Oazé quoi et puis bateau bazo kansa que faut ça conflit ça. Ce sont les deux grands artistes ya Mbongo. Pour problème mes appels bande qu'on a vu super banana net bon na ebiki ba on ba luka bon si bateau ba bisa mambo mingi bango mais est-ce que bon mon a bango te bon monument d'abord si t'as la chante ce qu'on a l'émission ba nous ma Oazé quoi est-ce que bien toi ba mission yo me retourna nga yo na jibempe ana leki na olata kasi na lobanga les ans ont un problème papa yo est-ce que papa yo omoni bino ba journaliste na lobby la charité bien ordonnée commence par soi-même so bani ba discussion na webisa tanga na bana ko beta forme ko lobela forme mukulu bana lobela forme ete est-ce nga na fingi mukulu mete mukulu aza bilamba lelo aza papa yoji na linto ko faire comprendre que na ko loba likambu moko meza na ndenge ya ko finga te voilà yo kanti songa unité de mesure fois à la nani Fabregas quand faut za mukulu par rapport ya maramune tande voilà donc yo kanti mukulu otina ba soda baba ba nobeta na nzela to poni na lobi a sekana ye abia en on sa publicité na voilà on comprend so lelo na tangi dezimbo c'est na bia ate na bango tunga na leki bani desi pas osekana ye on comprend donc il photo longwa binonde ba journaliste surtout ba na net ba titre na ba na nous a bien te tant ba tsango na ndenge ya ba vie na fingi bango ba tuté puisque bango kutunge ba yo sauver biso obino so na be mission na bino fuza na la ato sengite mais dans no bino no takidi on comprend mais bango akoya sali mission a foutu au sous-là. Et puis, communication comme facile. Le lopi Roger a souffrir dans le bas moins trop d'ailleurs n'a écouté à Zoloba. Voilà donc il y a moi. Voilà alors puis Roger quand même il faut moi beau changer parce que au moins tant bozo senga maramba vert qui c'est ça les bonongo ba chapeau. Bon tant bozo mona Mongo bima boy Mongo nini na beta na loba awa na loba Paris omoni le vrais artistes ils s'accrochent pas trop au matériel quoi matériel les a ilandara na kati artiste dans ma matériel na ba mituka na ba pangonde tozabo mais ça va comme il y a pas une bonne politique culturelle il y a un moment toujours planifié mais ça n'a pas faire moko boyeni makamambongo na le kaka na ebisaka batu pe lelo na suka baloka ke non mbongo ya matanga ya defa ezalaki mbongo ya ki 25 000 te et qui n'ont été mbongo ma 195 000 le gouvernement provincial non national tout donc so sangisi biso zoaka 10 000 mo bima côté ya maman na ministère voilà na organisation on évolue qui n'est pas présent vers qui vous a combien pour maman yango ya makambo yango parce que na talent boye il faut gouverner il faut bakota mais boza combien d'organisation oh boye bien makambo za tant comme boye l'état banyo lo bakabo blue enta ba grand golo ba les garabino ba comme sauter bino ta bon ba complexe boye sous quoi bondo le lomo omoni Paris tozo assurer ko rassurer au lelo toyeka poto si ça ba comportement histoire mabe monna biso toye d'abord ça nous connaît bon côté on comprend tu vas na bango mais tu partager même ma vie na bango té initiative so eza bien to koti
soki boke nango na mabe na suka toyaka todénoncer donc biso na il y a bien et ça fait moko eza presque national parce que Verkis a travaillé pour la nation donc la porte n'est pas fermée. Et ça révoque comme ça la moto ça oui initiative ezali nanu il y a révoque partant le président le coordonnateur Chaka Congo c'est lui qui a eu l'idée. Mais voilà, cela n'exclut pas que tout baya au sangana seul il ne peut rien. Il faut tout sangana, tout simbana pour makambo kenda bien. Donc tous ensemble. Mais lorsqu'on parle de Verkis, moi exclure mi côté. Hein? Moi exclure. Donc makambo tout en a tous en abisso kaka famille moko. Pour nous ça la bonne marche, il a fait tout en a ils forme bien. Mais na tout en a ils senga tout kita ban pété na biso. Moi tant to sola na kati association, ezamala mo moto bomba ba grade nae soko biga ngana beta 7 fois Zénith 4 fois 12 fois Olympia bon ngana beta mingi na Gimbanteke na beta mingi na Ngaba mbabodo funa lobate na bolo ba sutu na longo artiste na mboka o passe na beta kana Gimbanteke na Lemba na Ngaba na Kasavu bute Bercio qui ne beta pour producteur amona na melingo lobate ba fazo yo beta ki kuna na ba chance kuna ngana ko sa zonga no parti na chana mpaka zonga no ndona ya est-ce que vous ndona mama ndona nani kusantila bana ndona nani kudila ndona merci beaucoup na bibo tukom vraiment suka aimé ndonga la ozarolandanga madame misananga Serge Alidor Bigonza le boss na Gisantu ende olubi Paris elle mo bokiti pe Gisantu na otala kuna siko le docteur Gibando Ndongidi rendez-vous le 6 moto akenda liboso kwa changer makambo atabo kangi ndenge donc, parce que province, il faut se développer, il faut que Batouba Sangana laisser la place aux autres. Iris Pembele, Makati Momo Malbamuke, Nawa Kimisa, Nabandeko à Congo central, toutes nos condoléances, na Bandeko à Congo central, na Kombo ya Imiko, Baotiko perdre grand artiste, na Kombo ya le vieux Mario. Abeta na Comet Mambo donc na ndetolo baboye bana Congo central bana matanga ba perdre icône na bango à 82 ans kofi ali na ville nini ala matati OK donc ndeto si tout va bien tozolo mardi poto kita Congo central délégation Imiko pour photo déposer ba genre de fleurs na kombo ya Imiko et tout ça au senga na ministre Bisso son excellence Modero tozo kota contact mais tozo zoete yaza mon terre côté en d'autres là en tout cas délégation ya Imiko faut que na mardi donc non to longwete photo longwapo bande ko ya Congo central bayaka ceux qui ba problème ezali et Imiko za partout siko biso bureau national photo kita tout passe au Konde mercredi mbamo libanga donc malamo Konde na lo baboye merci na Dikisongele Dikisongele le professeur de l'académie et là je profite de saluer le DG de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama Akoulez, notre DG, Académie comme Elengue à danger. Merci Nanemo Osala. Dans le lobby, le professeur dit qu'ils sont gay. Pourquoi? Parce que l'organisation Mogoza sur la rumba. Et il y aura une exposition de la peinture. Okay. Peinture, artiste, peintre, plasticien, Osala exposition. Donc on a peine à Osala pour avoir un peu la tête. Donc merci na prof Dikisongele et je remercie encore le président de la République Ndenge assistant qui va artiste plasticien na misé. Ayaka et puis salutations on a déjà après des semaines artiste Msoumata mais comment il déjà moi mon nene pour comprendre gars donc grand prêtre les gars qui a salué Yves Kindu merci parce que mon nama lobby na zabonde kana beta na siège nanga lobby na Kasavubu na robeta wana donc ba sera ki sasa boya lobby na Kasavubu sport 70 keba na pointe sufo kitane do ya shaba bar na bino ezalaka wana Saint-Pierre na robeta lobby kuna nana on bosanité parce voilà alors du cano golf ouais na koloba boye événement ya 78e anniversaire ya papa na biso Verkis ba monsieur ne surtout ba s'impliquer voilà quand ndeto lobby to surtout lobby trop
IGF tozoya soupe na deuxième fois bokefunda cette fois-ci bien que badevansa biso boule ya nzembo mais nzembo déjà ezalaka alors papa Gilles Alingeta omona biso bano toyaka na révolution culturelle tant tozongaka na cadre ya kimvuka tosalaki chanson voilà wa toya to déposer le yango oyo kango toni pene ezala audiovisuel quoi donc wana osala bien audio eza déjà IGF kanga miyibi nyonso IGF mbongo aleta ya moto te. Ok, c'est bon. En tout cas, donc lelo nazobeta lelo nazobeta ngane to bana lobana te donc want to saki on abataki mvuka ya léopard donc tant to lobani nzemo c'est salama voilà mais rien n'empêche que ba récupérer soka lingi donc lelo nazobeta na mavivana tozobeta na Bercy mwana na mavivana na Gambela wana mais na masa na papi mabilama voilà donc lokelenge Gambela na wana tozala wana nazobeta na Bercy mwana na Magen voilà merci bana tu ya ngoto golf dikando yeyo ta on expliquaki bango ve beaucoup na bino yeyo mais batu nyonso bandimi mais ndambuti lelo bazotiaka tembe vive la musique merci vive la musique appelle lelo merci azana banakin toloba ni moni de musique vive ko tolobeli bango to biso to ba culturel honnête donc tolobeli vive la musique lelo na banakin merci mutu na ngai dikanda robeta wana donc bino nyonso changer wana na mavivana lobinga Kasavubu Gambela na kwe wana batu nanga bazara wana papier mabilama mbote na wesi kozali papier to salon de coiffure papier to donc wana na kwe nanga pena na yara wana trop papier to salon mo wana kitoko babeta ka musique wana donc papier to vraiment voilà merci na équipe technique nyonso sunga ginga na obosa na pété Mike Kamwaka Freddy Tankidi atakunga mais il faut la Sarah mutu Mike Tankidi mbote na yesi kozali na repesa pe mbote na le secrétaire national en charge d'implantation et organisation il appartient à mon mboka autorité madame Mava Yvon Mundadi mbote na yesi kozali merci mbote na yo merci na musalo sali to kutana le samedi prochain merci